bayaya na biso ba musicien ya wenge muzika boko kamata nanu concert bozongisa ngo nanu nsima muke totala nanu makambo ya embargo po makambo ya embargo ekomi kamususu boko beta concert na stade dans l'entretemps makambo na est ezali kobeba awa nazali koyebisa Julien Piano yendo olobaka on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Maintenant, ce n'est pas chez les voisins où c'est en train de brûler, mais c'est chez toi. À Goma, ça brûle. Donc, il n'y a pas de fête à Kinshasa. On toque dans le stade à Martyr. Les 30, quand on a défilé, il y a liberté. Bissonnios sont du 20 au 30. Bah, marche, 4x4. Wenge musique, on va sala na balabala. Avant le 20, et même à Bisso, Nations Unies a dit qu'à couper ça embargo a levé mesure et embargo mais jour to ko fêter concert pour la niba maman tamba mela baba bokena baba tu peux que ça maman e botika ko mela masanga boya to ngila mboka et puis pendant tout ce temps là maman boyeka kate pona ko loba pona obundia mboka pour moni concert oyo eza concert moya ya réconciliation ezo ça batu susu jour nazo comprendre on dirait ça ba subas maman ba doazo tindara batu mutu mutabi ba ndenge na ye pour que va déstabiliser concert oyo nika bien Congolais surtout aussi Kazali à limite guerre na est aux habitants surtout contre guerre na est contre guerre na est mais le concert de Wenge Muzika, le concert de la réconciliation avec Amadou Diaby, ça n'a rien à voir avec la guerre. Bitumba esenga kambongo pona kosoma mandoki na ba munition esenga bato ba ke na logistique na mayele. Ça n'a rien à voir. Bon mélanger, concerter, na FARDC. Le Wenge Muzika de l'ensemble et la production et le producteur, nous soutenons tous le FARDC. FARDC est aussi soutenant. Tout mélanger ma camouflage. Bako Sabinote. Ceux qui mbongo zate, ceux qui bato bazate, atato yembi, atato tami mitaka. Ceux qui bazana biloko kokundate bakokundate. Tout mélanger. Concert on a d'abord, et ça très bien pourquoi ils permettent bisoto kutana. Et puis tout le bas, on a un biso bayoka biso. On a un panneau, un pancarte d'amino, aux espaces pour le bas. Le concert n'a rien à voir. Comme le concert n'a guerre. Concert est un moukolomoko, après guerre tout ça. C'est un lot de troubles. Bako Sabinote Bosa Batamaïl. Guerre et d'ailleurs, le producteur Amadou Diaby n'a pas wongé nyoso. N'a biso nyoso, tu dis que non. Amadou alobi boy mbongo tokoza kuna tosunga ba veuve ba musicien et puis tosunga banani ba FARDC yo ko ba na télévision oza maele ko la biso ko danga oza maele ko la biso soutien na kana vidéo mais bango ba misi mbongo ko kenda ka musala bango ba ko na musala na bango ya musique ba misi mbongo na bango ba pesa pona FARDC concert na guerre ça n'a rien à voir. Le 30 juin tokuta na kuna et la réconciliation bazobunisa biso kuna bino bonito bunantre biso botike lokwana qu'elle est conversée quelque part. Il y a des structures qui organisent ça. Association à ma femme, il y a ma épouse de militaire, ça existe, dirigée par la femme du général Ondekane. Contactez Bango pour un $100, pour un 200. Elles en ont besoin ces mamans pour la kosunga basi ya basoda. Donc, appel à la solidarité oyo. Eza malamu, kasi sengeli na bisoto se comporter bien pour tous à la sûr que mon auto dépensé et qu'on la basoda. Et moi je pense que la seule structure crédible oyo komi sambongo à destination ezali la maison Mansa Musique avec monsieur Amadou Diaby. Na présence ya artiste nyonso ya minene ya mboka na biso lelo bazo prêcher la réconciliation, l'unité et la paix. Les médecins qui sont au front bazo soigner les blessés de guerre. Ils font aussi leur travail. Les avocats qui réfléchissent ce que l'objet photo kende na justice internationale to samba na Rwanda bazo sape musana bango. Le président de la République qui se déploie sur le plan diplomatique, gestion et armée en tant que commandant suprême, il fait aussi sa part. Quelle est ta part à toi comme Congolais? La part du secteur privé, c'est de ça que nous parlons. Je pense qu'il est plus correct de payer 5 000 francs pour aller au stade soutenir les FARDC à travers la chanson, parce qu'on assure que Mbongo ane ko kome la bango, que
que d'acheter un polo à 20 $, bah commis soutien FARDC, mais mouton a à 20 $, wana a commis chez l'autre côté pas bah soda na bah indépendant na bago. Je crois que le choix. Même musicien na biso artiste na biso fali poupa dans la bêta qui concerne alobaki nini mbongo ndambo okende na este pour nous soutenir ba artiste et puis on a vu JB Piana lobi nini to yebi ki na este kuna pas ezali bazo fêter mais bazo sala musala na travers musala nde bakoki kozwa quelque chose pour que ba aider hein. Je préfère que ce polo à FRDC à 20 $. Autant que je mais Amadou Djabir, le producteur Amadou Djabir a joué l'initiative à lobby. Somme mort et belé au 4 ans de FRDC na Est et puis Nambo Zapon na Bassina Maromba Gotinda. Ma belle Oyobino Mozomona et Zawa. Pour la nuit, bisous à comment tu as mon sentiment. Comme là, même un sentiment pourquoi? Mon livre ya ba combattre la bisu ya poto una ya ba bokechwa ya mbo to ni beto mo ana kati ya Congo pona nini. Monsa Musique et Prince présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Événement Double S Prod présente MPR. Groupe numéro 1 de la musique urbaine en République démocratique du Congo. En concert à la Cigale de Paris le vendredi 8 juillet 2022. MPR se produira sur scène pour la toute première fois en Europe. Une seule date à retenir, le vendredi 8 juillet 2022 à partir de 19h. Le duo congolais vous promet un spectacle haut en couleur, à ne surtout pas manquer. La billetterie est d'ores et déjà ouverte et disponible dans tous les points de vente habituels. Pour plus d'informations, contacte doubles-s.prod12@gmail.com. Baby shower. DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesses pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, DD Samba. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sentiment tout ça ndenge tozomona ndenge ezokenelele makambo ezomona eza clair eza kimuta mabe te eza pe fetite eza juste soutien oyo bamusicien na biso bazosala na kati ya mboka na biso parce que bazosoutenir FARDC na bitumba oyo bazobunda kuna na est mutu moko taza na esengo nous sommes tous na kolela parce que toza triste toza na passe tozomona bandeko na biso nde bazokufa bongo et alors bandama mama bitumba oyo banda ko se le 10 non tomona bitumba moto basoda na biso baki kobunda kuna epe ezwi en plein boye mais cette fois-ci tomoni ke baza déterminé il faut totia bango maboko biso nyonso totia maboko partout pour ke makambo ekende bien parce que vous le maman oyo torespectaka mingi bolingo opesa biso pasi tokoma koloba toza na respect na bino mais on vous demande s'il vous plaît les mamans botika makambo oyo arrêtez votre concert et le 30 juin
ça va rien changer. Concert on est un lien monté dans Mamamboka. Il faut changer le côté. Lien n'a pas juste pour soutenir et faire sur les Bunda kuna na est kuna pour motiver bango na moi quelque chose. Nous avons besoin mai. Yo c'est pour bana revendre na bango libumu pia kanzala bango basi na bango bati ba bana revendre na bango sans kolia. Baza maboto baza ba foyer na bango faut ba beaucoup là. Donc moi on est kosunga basi na bango pe ko kende kuna ko sunga bango mai bange bitumba. Moi je suis dans libumu tout ça là. Concert les 30, en tout cas, peuple congolais, sensibilisez vous le 30 juin, nous tous tout le monde. C'est l'indépendance, c'est ça. Voilà. Eza sengote pour exemple qu'on a besoin photos en sengo tous en paix mais tous en paix pourquoi on a besoin ça date indépendance comme nous ça boyo kan to simba na photo to mambo c'est ça juste ya quoi merci beaucoup merci maman nangai vraiment oh pas lobby aza maman lokola bino omoni na fini na ngabino te mais omoni bongo na ndenge fonctionner parce que ce bazo fêter te mais bazo sala musala na travers musala ndé ba ko quelque chose pour que ba aider hein. Yo préfère que ce Apollo à FRDC à $20 autant sur yebi ku tata te mbongo na sur le koma sur le sanini mais Amadou Djabir le producteur Amadou Djabir a joué initiative à lobby somme moko ya ebele ko kata ne ko kendero na ba FRDC na est puis ndambo ko zapo na basi na bango ba kotinda mabe oyo bino bozo mona ezawa pona bini biso ba comment to niko tambo na sentiment comme là même un sentiment pourquoi molimo ya ba combattre na biso ya poto una ya ba bokechwa ya mbo to ni beto mo ana kati ya Congo pona nini tout ça makamu na sentiment tout ça makamu ndenge tozo mona ndenge zo kenelele makamu zo mona ça clair eza ki muta mabete za pe fetité eza juste soutien oyo ba musicien biso bazo sala na kati ya mboka na biso parce que bazo soutenir FARDC na bitumba o bazo bunda kuna na est mutu mota za esengo nous sommes tous na kolela parce que tout ça triste tout ça na passe tout le monde a bandeko na biso de bazo kufa bongo et alors bandama mama bitumba o banda ko c'est le 10 notre monde bitumba monte ba soldat biso qui ko bunda kuna et puis ils jouent en plein bout mais cette fois-ci tout le monde qui va déterminé il faut tout ça ba boko biso tout ça boko partout pour que maman qui ende bien parce que vous le maman auto respectera mini bongo pesa biso passi to koma koloba to ça respect na bino mais on vous demande s'il vous plaît les mamans botika ma changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère Babi Djonga La Congolia futur hein mutoko sala 50 boîtes na katakin chez Djonga soki olingi osala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit
L'église Source du Salut et JC Ministry organise un grand séminaire samedi 2 juillet au dimanche 3 juillet. Cet événement se tiendra dans la salle Birmingham Event de 14h30 à 20h. Comme thème, Accélération divine, ma nouvelle saison. Cet événement sera conduit par l'éminent serviteur de Dieu, le pasteur Jean Bosco, le jumeau de Bruxelles, l'apôtre Jean-Clément Diambilay de la RDC, et l'éminent serviteur de Dieu et conférencier, le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Pendant ces 2 jours de séminaire, nous serons bénis par la louange et adoration qui sera donnée par nos worship leaders, la sœur Sandra Mbouyi, l'évangéliste Thomas Lecoffé, Jonathan Gambela, Fiston Mbouyi, Jonathan Matanda, Lidine Tseya et la JKGD and Family. C'est une nouvelle saison qui commence. L'accélération divine, ta nouvelle saison. Si bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate ? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Un grand merci à vous, aux sœurs internautes partout dans le monde entier. Aux Jésus de la couleur hollandais, nos humbles serviteurs, au nom de tonton Hervé Lessaïou, mais ça toujours. Conseil Rabino Moussa à travers cette émission, analyse en partie pris. Analyse en partie pris, émission tout ça Rabino, analyse selon l'actualité, nous sommes comme la Rabbi Sonambo, cannabis, musical, théâtral, politique, toutes les actualités, tout mes gars un peu qu'au développement, quand on a raté émission. Aujourd'hui, on doit parler de l'actualité à faire le 30 juin au biso tout événement, ils ont les 30 juin, ils ont bon concert, il y a une musique à 4x4 BCBG, où le leader na biso après 25 ans d'absence sur même podium, basangani sous bazobé ta concert, il y a réconciliation, bangonya soit kinaki mutamutazo engagement na ndenge mais accepté à kosangana pour que va livrer concert wana pour na kosala honneur na ba fanatique na bangonya so bazaki divisé, ba fanatique na bangonya so bazaki partagé parce que série ya ba rancune na bango ba polémique na bango ba famille ezaki divisé et puis ezaki partagé ou ya banda ko kende ko supporter ou ya banda ko supporter ou ya banda ko supporter. Aujourd'hui tous a surpris à mon événement en tout cas ça qui battu belé blanc et ça qui battu belé vraiment bien ma casse mais on est aussi surpris de la mouki to moni vidéo mo ba maman ba sangani ba sali vidéo ba lobby il y a plus de concert les 30 juin concert les 30 juin ezate bazo senga na wenge musica ba pousse à concert na bango sima ba tika les 30 juin ça date il y a indépendance bazan a besoin d'indépendance sinon que concert on va développer qu'est-ce qui prouve qu'est-ce qui fait que ba maman wana ba sa la vidéo wana pour que ba meka un peu ko senga na wenge musica ba pousse à concert na bango. On va développer ici, comprenez, tout ça barabara juste pendant le cas moi lumière il y a bien pendant que pesa bino bilili ya malamu pour monsieur la moi boité hein merci Nabino la confiance vous ça toujours na Nabino tonton Hervé c'est Nabino Moussala merci à Tracy Bilenga Poud Moté ma Glody Diasuka merci à Lily de moi Lily de mon cœur depuis juste clin d'œil à toi. Merci aussi à mon vieux Tchatcho Pipo de Madrid clin d'œil à toi. Merci à monsieur HD le boss sur mon logo monté maman Irène Kougué maman de moi clin d'œil à toi. Merci aussi à vous Lilita Mono sa bébé Gou nouvelle énergie depuis Australie hein monté ma papa Mike lettre L merci à toi. Merci à maman pasteur Françoise Vangou depuis Paris église La Flamme du Feu. Joyeux anniversaire à toi, moi ou joyeux à you, maman pasteur Françoise Vangou, joyeux anniversaire à toi, mon vieux Sam coucou le nécessaire, Sam coucou le nécessaire, Sam coucou le nécessaire. On va développer, mais avant de commencer, je vous dis seulement merci. Ba maman nangai, bozana 1000 respect, ya ko respecter bino. Ngana linga ba blague te ba maman, vous êtes nos mamans, vous méritez ba respect et belé. Mais je dois parler par rapport à la vidéo Nabino. Là, tu peux sa frère Nana Patrick Bekam en direct de Luanda. Merci. Na Loyen Bokito Kaoutso la biso. Merci maman. A Zongi Sibiso na ba Valère ya ba maman. Ba te belé ba bungi sa Valère ba maman. Banda oui ba c'est important si maman te à travers ces chansons. Merci maman. Et Zongi Sibiso na ba Valère sous ya ba maman to ba honneur ni notre groupe sa maman na biso. Je vous dis un grand merci na nengo bomema biso 9 mois na libumu. Bopé sa biso bon moyi. Je vous dis un grand merci. Bozana 1000 respect na biso ba nabino et puis mibali nabino et puis ba koko nabino et puis ba master nabino ba tout
oyo bino bomema oyo bino bobota oyo bino bopesa honneur na mboka na biso ba maman. Mais je vais vous dire ceci, na moi maman bosali vidéo bolobi qui a plus de pas de concert le 30 juin. Le 30 juin concert et kozalate maman ba maman bolobi que le 30 juin ça jour il y a indépendance. Et puis na maman lobaki que JB Mpiana yemoko lobaka en fait pas quand ça bouge chez les voisins. Oui, bah faites rater ceux qui que ça brûlait pas bas voisins. On accepte ça. Même JB Mpiana, oui, rançon, bah on y a son voisins bazar qui n'a pas division. Bah bandé koyo kana pété. Alors, tant que baroyo kana té on est déjà que brûler na kana bango tant que batou, tant que ba humain. Mais tant ba jouer initiative ya ko se réconcilier, ya ko sangana, bo sangani wane ko apporter biso sur en plus la vision o ba koya na kati ya mboka na biso Congo. Vous comprenez ba maman? Bo sangani wana ezaba na bikolo ya ndenge na ndenge. Biso so toyebi ba moment o bango tout le temps bazali diviser ba mabote kabwana ki bikolo kabwana ki et comment il a parti pris na linga intel parce que na wenge musique on ande bazana na bazaba bikolo nyonso na kati wana. veut dire que bazo sangisa Congo mobimba kati na biso na ba mulu bazali mutabandu bazali Muswahili azali mungala azali veut dire que bikolo nyonso eza na kati ya wenge 4x4. Olobi ke journée on eza journée ande oyo bango bazo sala wana eza pe kaka ko sangana ko pesa na ba idée. Ils appellent consciemment bazo livrer yango to kaki balobi ke mbongo nyonso kokota wana ba kopesa yango na basi ya basoda na biso. Et puis baza ko compatir mawana na batu to bazo kufa na este. Au moins bango ba lancer message makasi pona ko encourager pona ko motiver ba FARDC na biso. Est-ce que baza contre ba FARDC? Est-ce que baza contre maram nyonso ezo sama wana? Comment biso la Congolais to lingara toujours ko sala makambu pona ko contredire to pe pona ko pesa pasi na likamuma bo ezo sama. Il y a plein de mamans au ba kendara butu moi to mona ba ona ba bar kuna bazo ke komela ba masanga kuna pona ni ba mama to ba mela ba babo kendara ba bar to pe pesa ba mama e botika komela masanga boya to bundila mboka. Et puis pendant tout ce temps là maman bo leka te pona ko loba pona bundila mboka pour moni concert oyo eza concert moi ya réconciliation ezo ça ba tout jour nazo comprendre on dirait ça ba subasement ba doit sortir ba mutu mutabi ba ndenge na ye pour que va déstabiliser concert oyo ne ka bien te luvunu concert ekozala bel et bien et ko beta ma le 30 juin parce que ba musicien on a wenge 4x4 bazo ça on a sentiment te bazo beta concert oyo pona honneur ya mboka na biso et puis pona réconciliation na bango tant ba banda ko sur la te bazala ensemble te tant bazui initiative ya osangana botika bango bayoka na botika bango baza même moral à travers koyoka na bango wana tokoyibe ko bimisa pe ba vision mususu ya malamu ipa na bango bakopesa pe ba idée mususu ya malamu pona mboka na biso pona évolution ya mboka na biso pona nini biso la Congolais tolingaka ko combattre biso na biso ba Congolais. Vous pensez quoi kende bazo beta concert wana le 30 juin na isa bazo boma mboka? Non, ba boma mboka ta bazo contribuer pe lisusu en plus na bango et pas ya basi ya basoda. Comment ce que bino bozo sala beza kitoko vraiment te hein? C'est pas bon. En tout cas nos mamans tous en respect makasi na bino parce que bomema biso 9 mois na libumu bopesa biso honneur. Ngalinga ko monter ba maman te ngalinga ko monter on va respecter mais je vous demande botika concert wana il y a les 30 bêta s'il vous plaît to boyi na biso makambo bobandi oyo mutu azotinda ba mama basa makambo o parce que kolela ya ba mama même si nzamba yoka kango kolela ya mama bato beba yoka kamawa oui to yoka ma parce que ça maman na biso bito respecter bango mais to boyi na biso concert et ko beta ma concert et ko beta mais ko ça bel ou bien les 30 so ba yemba ba nzembo ya oyo dikete pe oyo pesa et long pona ya ko sunga mboka basala makambo na sentiment est-ce que biso to linga to kenda ngona ndenge ya mabe pona nini botika concert wana mama na ko même ata ko fuka mapona bino pona respect na bino na fuka mi ba mama na bondeli bino botika concert le 30 juin et beta eza pona ko détruire mboka te eza pe na lien moko te na mboka concert wana totika yango beta na kombo na ezoleka na kimia s'il vous plaît tous en respect mingi pa na musu na fukami ba fukami la nzambe message juste ya respect on a sali pa bino ba mama botika concert wana beta taka na za bala bala na ndimi ko fukama pona ko senga bino concert ya le 30 juin botika yango beta ma so ibo comme ko kasi yango beza malamu te ba mama na ngai
Vous pensez quoi? Quand c'est on a babeta ouera jibe ba bless bula ba lema kaba ba Didier Masela bango nyeso ba meli ande ba sangani wana bazo sala pour la déstabiliser mboka to pe pour ko ni mboka. Non, je pense pas. Et ça réconciliation ça brille la ngo wana tant de bango ba yo kana déjà pour briller. Maintenant ba yo kani réconciliation ça déjà paix auto ça on a besoin en quatre mboka. Tout ça a besoin d'unité. Ma mission est ce qui va commis de moko. Alors pourquoi nous voulons diviser bango? Pourquoi vous mais la projet na bango? Les gens qui tout content nous côté ma projet na bango pour anine. Ba to wana ko yo kana te ba yo kani ba commis na unité, ba commis de moko. Alors bo embrayer bango, bo déstabiliser sur ce projet yango, bo zo sango sur sinon bo le 30 juin, le 30 juin ça jour indépendance. Indépendance sango ce ko bino bo ngiba sa anine. Mais journée na journée ça la façon dont on qui l'a raté. C'est indépendant, c'est ça que pour on va voir ba yo. Vraiment. Yoka maman pardon, il va faire le maman oh vraiment. Yoka maman payer ya lobby. Donc quand nous boboy ba là mon cœur, si boboy ba toi yoka na c'est indépendance c'est ça. C'est ça. Bon, toza na paix, c'est les paix na mboka tango boboy to yoka na. Voilà. Paix zande so paix na mboka makamu so zaka. Et tu dis malade. Si ba misi so ba yoka ni basangani, c'est ba moko. Ko ba to na mboka, mais voilà ba boboy basangani. Pourquoi boboy ba yoka na? Kaka maman le bois yobo, yango na zo kamwa. Et ça c'est moté pour exemple on a besoin de faire des sengo tous en paix mais tous en paix pourquoi on a besoin de date indépendance comme nous ça boyo kan to simba na photo tonambo c'est ça juste ya quoi merci beaucoup merci maman nangai vraiment oh pas lobby aza maman lokola bino omoni na fini na nga bino te mais omoni bongo na ndenge fonctionner parce que ceux qui kimé boyo kan ezate kati na biso to ko sala le côté. Les musiciens ont la division avant de mais aujourd'hui va comprendre quelque chose va sangani va yokani pour n'attendre que liboso alors bien bon empêcher concert on est le gâté tout le monde qui même musicien na biso artiste na biso fali pour pas dans la bêta qui concerne naé alors ba ki nini mbongo ndambo kende na est pour nous soutenir ba artiste et puis on a vu jibe piano lobby nini to yebi qui na est kuna pas chez Ali. Salut la famille, vive l'été quoi. Donc Papa Goye les sous. Il y a 3 dates à retenir. Le 11 juin événement à Bolit na Lyon. Le 11 juin na Lyon. Donc ban à Lyon, ban à Saint-Étienne, ban à Chambéry, ban à il y a partout boya et Béni, il y a Suisse boya le 11 juin événement à Bolit. Le 9 juillet. Venez, on va faire la fête ensemble. On va chanter des chansons comme Célio, Obome, Elanga, Affection Wutakala, Elanga, Affection Wutakala. Avec nos dogo Abaramba toujours. Et Soleil Wanga qui va me bravo, papa de Boudina. La équipe nous matou à Paris. La Sero Agito, la Yaïdon Vanam, tous ensemble. Amorango makambo ebele makambo sira non mais c'est quoi qui s'en a chef ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille me m'a trop sur la fille la seule qui soit timide la quartier va rouge va venir là chef banda la bandi comme moi si la fille inane chef ici là au monde beaucoup faka oyo biloko so boma bino ndila o lokola kisi ya ndako papa oyebi te ke laboratoire mais médecine esene biso solution wuta kala solution ignorant zela sayo omoni oyo zinginalisi suppositoire oyo zinginalisi comprimé ona ba hémorroïde voilà omoni désostrimil oyo eza mpona faiblesse sexuelle epi mpona frigidité mpona basi ekoyede makasi mais borex soki osisi traitement nyonso tu ya hémorroïde nde sikoyo okobanda kopakula yango mpona nzoto ya biso bapapa soki mpo olingi omesure basantimetre no avant banda kopakula mpo mokolo kosilisa okomesure lisusu okomonake borex toujours champion okomprendre bakestio nyonso nayakisi yo okozonga esika mosusu te na Congo kaka na laboratoire me ya misine epuis esalami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mosusu te ya Congo nde mama nakosi
pas trop possible. Wana na kununga. Eki Boris oyo, mobali nanga sa ila Boris oyo. Soko na Boris ote, mais mobali nanga toto leso nga ya mukibi. Omoni ba kiso to présenter yo. Et salami na ba pharmacien congolais. Docteur Pichu Tondele, yene savant. Mbote na biso bandeko, ngai Docteur Pichu Tondele. Dans un pharmacien il y a formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans un master na niveau il y a l'université Marien Ngouabi, puis na niveau il y a Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans un œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a des étés dans biso il y a Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique oyo ezosala la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'abord autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a mboka et puis libanda ya mboka. Si on doit produire la CRMTA et puis qu'on a n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça entre biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc awa na laboratoire mais ici Docteur Pichu Tondele, yene savant. Papa, maman, assurance, la vie, c'est très nécessaire. Il y a Mitouka, il y a Mandam, il y a Pan, il y a l'école, partout. Il y a entreprise. Et ma mère, Zawana, on a mis sur le Congolais. Et ma mère, Fondation Lissal ici. On a Bena Mimichikeva, Nasura, ma voiture, on a tout, on a un mutuel, tout, et pas Fondation Lissal ici. Nous avons Fondation Lissal ici, et ma mère, assurance, il y a qui Toko. Assurance ya maobsèque na biso en tout cas il faut ya awa pour s'inscrire rapidement ekomama oyo nyonso akomi batela tata akobatela ye tala emameya na fondation lisalisi na ye baye lisusu kosalisa bino na oyo babengi lisalisi assurance auto ezali assurance rapatriement ezali tala yo moto ozali na motuka yo moto ozali na posa ozonga mboka na yo esika motulu na yo ezali kangama na lisalisi assurance nazosenga na bandeko bino nyonso tu boya koasire awa na fondation Emamea Lisalisi. Pour présenter Lisalisi Solutions, qui est une entité qui m'a beaucoup aidé dans mes services particuliers pour les véhicules et dans mes services professionnels pour mes commerces et ce qui s'ensuit même jusqu'à l'application. Je vous le conseille vraiment parce que j'ai tous les contrats à jour. Tout est fonctionnel, tout fonctionne bien, et tant sur l'assistance que tous les autres services. J'ai eu beaucoup de mal à souscrire dans beaucoup de compagnies, mais Monsieur Solution Lisalisi m'a trouvé la solution. La solution Lisalisi a plusieurs services. Permis de conduire l'étranger, permis de conduire un Congolais. Donc toi qui as besoin du permis de conduire, n'hésite pas à contacter Fondation Lisalisi. Rapatriement du corps au pays, vous savez, nous mourons comme... Voilà, vous savez, on ne connaît pas l'heure ni le jour. Lisalisi Assurance, c'est mon grand de toujours. Moi, je suis de la Guinée-Conakry et puis il est là pour tout le monde, pour tous les Africains, pas que pour les Congolais, les Guinéens, les Maliens ou les Ivoiriens. Il est là pour tout le monde. Moi, je vous présente le contrat de mon assurance, c'est ma 4e voiture. L'assurance, c'est la fondation Lisalisi. Les musiciens, tout le monde a la bête, ça va la mais vous avez la deuxième fois, on va bientôt la Turquie, grâce à la fondation Lisalisi. Ça fait plusieurs années. Donc, à propos de toutes mes voitures, les enfants, les habitations de mes enfants, ma maison, tout ça, je suis assurée sur Fondation Lisalisi. J'invite toute la communauté congolaise de pouvoir venir s'assurer chez Emamea, Fondation Lisalisi. Assurance en dame, assurance en voiture, assurance en restaurant, bien les soirs
naza na plus de 4 magasins moto asali yango eza fondation lisalisi asalinga tous les contrats wana ya une année ya près de 5 à 5 ans donc fondation lisalisi na makambo ya voiture nanga soki nayebi fondation lisalisi tozolika mpena pepele emameya lisalisi bazofete te mais bazosala mosala na travers mosala wana nde bakoki kozwa mwa quelque chose pour ke baede yo ozopréféré kosomba polo ya FRDC ya $20 oyo mosusu oyebi kutata te mbongo wana soki ekoma soki osala nini mais Amadou Jabir le producteur Amadou Jabir azwi initiative alobi somme moko ya ebele kokata na kokendela na FRDC na est epuis ndambo ekozala mpo na basi na bango bakotinda mabe oyo bino bozomona eza wa mpo na nini biso bakongo tolingi kotambola na sentiment kongola mema na sentiment pourquoi molimo ya bakombata na biso ya poto kuna ya babokechwa yambo toni mpe tomema ana kati ya kongo mpo na nini tosalaka makambo na sentiment te tosala makambo ndenge tozomona ndenge ezokenelele makambo ezomona eza clair eza kimuta mabe te eza mpe feti te eza juste soutien oyo bamusicien na biso bazosala na kati ya mboka na biso parce que bazosoutenir FARDC na bitumba oyo bazobunda kuna na est mutu moko taza na esengo nous sommes tous na kolela parce que toza triste toza na pasi tozomona bandeko na biso nde bazokufa bongo et alors bandamaka babitumba oyo ebanda se le 10 no tomona bitumba moko to basoda na biso baki kobunda kuna epe ezwi en plein boye mais cette fois-ci tomoni ke baza déterminé il faut totia bango maboko biso nyonso totia maboko partout pour ke makambo ekende bien parce que vous le maman oyo torespectaka mingi bolingi opesa biso pasi tokoma koloba toza na respect na bino mais on vous demande s'il vous plaît les mamans botika makambo oyo arrêtez botika concert ebetama le 30 juin ça va rien changer concert wana eza lien monte na mamamboka ekochanger eloko te lien nango eza juste mpona kosoutenir FARDC oyo ezobunda kuna na este kuna mpona komotive bango na mwa quelque chose nde babunda bazala besoin mai yosi bakobanda kovandaka bongo libumu mpiaka nzala bongo basi na bango batiki bakobanda kovandaka bongo sa kolia baza na mabota baza bafoye na bango fo babokola ti donc moi mbongo wana ekosunga basi na bango mpe kokende kuna mpo esunga bango mwa bange bitumba moi jina libumu tout ça là concert eza le 30 en tout cas peuple congolais sensibilisez-vous le 30 juin nous tous tokokota na kati ya stade de martyr billet c'est 5 000 francs seulement eza nango mpe mbongo ebele te 5 000 francs seulement concert est bel et bien le 30 juin na kati ya stade de martyr 5 000 francs pour notre droit d'entrée. En tout cas, merci à vous le producteur Amadou Jabir na initiative kitoko ya ko réconcilier ba artiste na biso o bazala ki diviser tout le monde a ba kige masela ba bango tout bazala za ba poto kuna e ba ya kara te pona soki mandele mais tant bandimi ko ya ba tout ka luji bango tout wana ba tiki ba poto ba yi ah juste on a paix, nous voulons la paix dans notre pays et non la division sur les divisions. Là vous ça va se dire français ni hein totika molimo oyo tozana boyokani unité cohésion il faut ezala entre nous tozana boyokani concert oyo eza concert moyo kozongisa ba famille nyonso na unité eza ko se familiariser ba makambo nyonso ezalaki divisé. En tout cas nos mamans on vous respecte beaucoup, on vous aime aussi beaucoup. Mais sinon je vous demande botika na nous concert ebeta le 30 juin nous tous on se retrouve dans le stade des Martyrs, 5 000 francs billets, droit d'entrée. Bravo les artistes, Wiranson, Jibin Piana, Bisboula, Adolphe Dominguezi, Emile Alias, Kokoto, Toutou Kaloudji, Didier Massel, Alain Makaba, Manda Chante. Vous êtes vraiment nombreux, Bino Nyon Sohana, tout ça derrière Bino, parce que Bino vous êtes derrière FARDC. Pour soutenir Bino à 100%, tout ça. Merci à vous. La confiance, c'est toujours là où nous tonton Hervé aussi la vie Mossala. Merci à Pessim Belinga Pro de Otima Glody Diasuka. Merci à Lily de mon cœur, Lily de moi depuis je suis scandé à toi. Merci à maman Pasteur Françoise Vangou depuis Paris, Église de la Flamme du Feu. Et joyeux anniversaire maman Pasteur Françoise Vangou depuis Paris, Église de la Flamme du Feu. Merci à Louis Damon Sabébé Nouvelle Énergie depuis Australie. Merci à mon vieux Tchatcho Pipo de Madrid, Tchatcho Pipo de Madrid, clin d'œil à toi. Merci aussi à vous.
Sam couple le nécessaire, Sam couple le nécessaire, Sam couple le nécessaire. La bien encore 3 fois parce que ça radio le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon thème, maman et mes coucou, moi ça me poussé à Talo. Sam coucou, clin d'œil à toi. Tous les amis de Tonton Hervé, je vous aime beaucoup. Tous les internautes, abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour que vous rattrapez l'information. Tonton Hervé, je suis là toujours. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro.